Ena ya liwa ya artiste Wendo Kolosoi lingala facile elongo na espace eza possible na lingwala na boyata ba organizaki ko kanisa célébration wana avec impact na idéologie lobby bolanda na reportage oyo. Lobby République démocratique du Congo mobimba ekanisaki un an depuis artiste monene Wendo Kolosoi atika biso yango wana événement wana ko leka pamba te journal ya lingala facile na espace eza possible ba kipe mardi te ba organiser concert moko ya makasi elongona artiste et musicien Ali Wendo oyo ayembaka textuellement lokola papa Wendo oyo akufa ndenge bozali komona musique ebetamaki kitoko batu nyonso bayaki wana sur place bazalaki na esengo pe basepelaki ndenge événement oyo eleki. Présence ya honorable député Ernest Kiaviro et salaki eloko na manifestation à lobby pe ayembaki na micro simana yango expliquer. Il fallait vraiment nazanga place au thé parce que Mokolo Wendo a rejoigné ki ba ancêtre na biso na ngolo ya Nzambe na zaki na Kinshasa te mais na yeba ki to bungisa ki monument na regretter mingi komona ke ba artiste belé bazawa te opérateur qui est belé baza awate et pourtant to bungisa ki monument omoni tango ezaka ba célébration net na États-Unis so ba célébrer liwa ya batu ba Louis Armstrong on bazaki ba grand musicien ba Frank Sinatra to continuer au kanisa Wendo parce que Wendo aza na histoire po iloko ezaka na scène na vie ya mutu eza otika na histoire ya solo Wendo Kolosoi azalaki artiste monene même ba musique ya tango kala babenga ngo tango ba Wendo pona kolakisa ke tango ya bandaka musique moderne mingi bayebaka te mingi pe bazalaka te yango wana ndule ya mardi elekaki avec impact na idéologie match oyo eza ya prolongation yasa